Soki naleli eza pona mipesa makasi kolela ya bougie nakolela lisusu te Yesu akotilika mamaye nakolela lisusu te Yesu akotilika mamaye kolela nanga ezali ya bougie natelemaka na maya miso kolela nanga ezali ya bougie natelemaka na
nyonso yanga. Ndeko na ngai ozali kosambela na chambre, oyo azali kosambela na salon. Nalingi nabetela o lisolo moko. Ezalaki mokolo moko Koba na Aigle basalaki connaissance. Bazalaki ba meilleur ami. Mokolo mosusu Koba ebisi Aigle. Nakoya kotala na ndako na yo. Aigle abandi koseka. Alobi ozalaka rapide te. Yo ozalaka na se etika nga nayaka kotala yo. Koba ebisi alobi okokutanga na ndako na yo. Aigle alobi nabeta tour kotala Koba. Nzoka Koba asalaki stratégie. Abisi mwasi na ye ambale ngai lokola kado. Soki Aigle ye yebisa ye natikelaki ye kado na bimi moke. Azwa yango nafungola yango kaka na ndako na ye. Mokolo wana Aigle azalaka mayele me. Mayele na ye esilaki. Azwi kado amemi yango tina ndako na ye. Abi nafungola ntango mosu ezali lokwa kitoko. Afungola boye. Amoni Koba abi po nyonso ali boye. Alobi makasi na yo ezali kaka mapapu na yo te. Makasi na yo efo ezala moto na yo. Moto nyonso amitiki epa Yesu Masiya. Moto nyonso amisopi na bozindo epa Yesu Masiya. Aza na mayele koleka bato oyo baza na mbongo. Aza na mayele koleka bato oyo basilisa baklase. Aza na mayele koleka bato oyo baza na bosui nyonso ya se. Haleluya. Bapesani motema ya ndako ya Aigle likolo na ngomba. Nakapeli yo kolenga napesi yo libota na ngai Yesu. Kosingo ya motema naye kosopa nyonso yanga.
Ah, degré, excusez, mais vous comprenez. C'est l'entrée de la dépouille mortelle du président Poudian de Chasse. Ah là la prime, métier. Quel est mon niveau? Maître, je n'ai pas de Juste derrière le cercueil, c'est le groupe Sans Souci d'Afrique. Le groupe qui s'appelle président Poudian de Chasse. Pour libérer Arkati Nyonso. Toya Sima, modérateur. soki naleli eza mpona mipesa makasi kolela ya bushi nakolela lisusu te yesu akotilika mwana ngaye nakolela lisusu te yesu akotilika mwana ngaye kolela nanga esali ya bushie natelemaka na maya miso kolela nanga esali ya bushie natelemaka na maya miso nakolela lisusu te jésus olakaki ngai okotima kambo na ngai
bon retour au pays. Merci. J'espère que nouvelle est comme elle est au Kuna, tu es comme elle est Et Kuna. Comme elle est au Kuna. Voyage l'équipe bien. Ouais, très bien. Bon, pour la nouvelle, il y a ma président pour de chasse, Yozaki Musika, Oyoka qui a un Musika Yamboka. Non, on a la lieu naturel, nous avons c'est-à-dire que tout ça déjà nango. Moni tout ça nango. Mais tu es baraté qui muta okufa lobby. Moni c'est-à-dire ezara mawapo azaki na biso to mona elisouté parce qu'ande yangona. Voilà, nous représentons très sincère condoléances dans la famille biologique et puis la famille théâtrale nyonso ya RDC. Ouais. Tout ça, moi, question que je posé au président pour moi négligence au biso to moni ya matanga ya président pour de chasse parce que akufa qui vraiment oumeli to éviter choses avec moyen mbongo ba groupe pango za ndenge nini pour na ba cotisation to l'état mutatelemeli makambo to za kinini ya ko umisa corps ya président pour de chasse na Maroc. Bon, ma réponse c'est cause à la que ngana to ya calamité na yebi organisation te na yebi mutuna makoloté na za vraiment na ko répondre na question parce que na yebi te. Naïbi Moutouna Makolote. Il faut question, il faut tout organisateur. Relation on a président pour de chasse. Adaki pire vienanga. Tout bandeur ça la bien et puis tourner quelques films. Et tout tourner. Viens dire tourner mingité. On dit peut tourner mingité. Viens peut être catch mingi mais théâtre on dit tourner pena mingité. Mais les lots quand même. Mais un groupe sans souci na tourner ming mais zonzing pena vie à côté makambo na. Ah bon? Ouais. Na tikala bona habité. Nga tikala ko mona na zonzing. Parce que les lots n'ont pas de soupçon sur le Bamaker, n'engue à Koufi, président qu'on remplacer avant remplacer, il faut non batambola. On est dans un groupe na bango, un groupe sans souci. C'est-à-dire on a peine na éviter na répondre net nini. Parce que l'organisation ya bango moko bango baïbi groupe na bango, na a droit ya répondre na likamoto. Mais asa quand même asa collègue na yo. Te na ensemble, oui bilong monsieur Saraki. Vous faites les deux présidents. Non, naza obligé te ya ko landela makambo. Naza obligé te. Au monde nazaye makambo et puis naye ko rendre hommage voilà c'est ça makambo ele kana ba groupe na bango na éviter conseil ni européen ça ba o bazana kati groupe na bango wana mais ba bosser ka dur ba bosser dire parce que boulot tozan nango to sala il faut bosser dire ba bosser ka dire groupe ya papa na biso la paix à son âme et qui est toujours comme bon naye etikala toujours ezala toujours merci. Bon to go lo batemo lo mo amuke c'est là on ndenge bazaka na kati groupe na bango muto nini ko mona ke no ye mutako remplacer azala président na comment c'est que ça la papa pour de chasse nous avons tellement constaté la négligence makasi à propos de l'organisation donc bazolo vraiment pour parler ça vraiment mingi pour l'organisation nanu ya matanga ya papa na biso pour les artistes ça vraiment mingi pour na art na biso ngana rolo baga eloko moko balobi balobaki bazobaki baloba kaka mais surtout na lobaki azana te bino bomona malgré tout mbula menacé mais omona bato bazoya bato so bakende misala misu basengaki banzela to tika ko kanisa mingi ezambula mutabetsa mbula ezanzambe mutu bakata mbula ezanzambe biso to eta misu parce que to sengaki moi bani ezapena bato misu bazosala basengaki banzela po baya tokabula dernier hommage na président biso poutre ngai o bato balo o na monité na lobate o na monité na lobate o na monde na oloba biso toza ensemble tozo kabola mawa na libota na famille na groupe ekweli biso ya biso tozalia o balobaki o babakisaki lokwa na yoke na ngote na yebi yango pete na robakisa sous commentaire c'est ça o na rolobaka yango alors les amokolo asuka pona papa na biso parce que tout le monde est lisusu te alors o nino za na ngoya koloba pona famille na o na zaka koloba ke na ro pesa conseil na famille boza na bolingo wana boza na boyokani boyoka batu te o biso batu bapanzaka kaka batu bapanzaka kaka boyo balonga bata songi so côté famille côté ben boza na bolingo wana nzambe aza juste atikaka ba na été c'est ça groupe sans souci vraiment donc eux vraiment ils ont causé problème ils ont problème la succession un groupe sans souci vraiment ils ont causé problème dans ya kosakana te to éviter nanya ko succéder papa na biso bon lokola na zaka na kata groupe sans souci te na yebi mameleka ko na te mais na mona ba okaka conseil na pesa bango tanke doyen na bango bazalaka na bolingo ba se soutenir bango na bango nzamba za juste ba nzambe liboso aotika bango te comme avec sans souci et si la kate et continuer kaka parce que pour ba obi bazali basala musala c'est ça courage kaka bazalaka toujours together merci la sonne on papa na biso pour de chasse
pendant papa kenda isaye comment sans ça comme eko si la jamais dans monde ya théâtre ou ba papa sans baki ba papa o basaki ma danger pour biso to ba nzela ya théâtre donc ce qui yem ta simba qu'on attend à ça qui sont 10 ans déjà et ça beaucoup pour vraiment image na biso au groupe par exemple image ya biso donc ya kei donc to ka passe o tika la simba on fois simba ngo lisusu pour image ya papa sans sud d'Afrique jamais dans le monde de la théâtre aussi là donc pas ces places belé pas sortir dans théâtre sans groupe sans yim ta simba qui famille na e banana e donc c'est ça souci est vraiment que pas si na biso est que groupe sans souci de papa pour des chasses qui comme bonne ko limoté ça te comme papa sans souci jamais ko umel e ko limoté biso to za bomo papa sans ça ka mta groupe sans souci papa sans ça ali sans sud d'Afrique azas idole oyo asala makambo ebele donc tant que to za bomo biso tout robunda ka kombo wana plus jamais ko long et puis longo na ndeni pour m'ambasser sur basali na biso to sali et peut-être mon ko gérer on m'a bé non on peut ça conseil à gérer car non bien pas tant non combat papa excuse combat papa puis combat papa pour de haut asimba qui encore donc balinga te ba combo na groupe sans kufa donc jamais peut ko kufa te pour gampote sans azaki muto asalaki trop bisaki bato belé puis ça nana on va benga maréchal na théâtre c'est sans souci non on va benga sans souci d'Afrique c'est papa sans souci donc on a limité que comment on est ici là ezaba oyo bazaki sans sabimisaki ezaba oyo ba ko remplacer ça papa sans chamon na bango déjà na combo sans souci wana trop bunda biso tout et au tika la paix jamais aussi là alors merci beaucoup Star Siko baliwa neti ya batomine ne boye tango bosota la bino ba artiste il faut botika la na quelque chose na mutu alors conseil ni no kopesa na ba artiste o batikali pour na liwana no ya Star monene boye conseil ni o yo kopesa na ba artiste nyoso ba olanda ngala loba tokenda église to priaka ate a biso to bongo mato ba otambola na vie mate ya mususu ezaka ate ok église déjà tant tout le monde a battu tout on lien na bango to mela ba okufa c'est biso pe to ok donc eza eloko moko conseil na loba tomite ya maka tozaka na bashiko pululu baza asuste tozaki na bavedadi baza asuste tozaki na badiana baza asuste lelo ezwi bato ekozwa papa pour de bakei donc elaxi ke biso pe to ok na yango nzela eza mibale ya nzambe na ya satan totambola bien pour jour yo po okende vie mususu ezali place neto yoka bater biso place okende wana ozala place peno nzambe azali c'est ça donc tomite ya ma bandeko tokanisaka te ke mais tel akufa oyo repasser chemise oye toyaka répétition na biso nde toyeboye moto ya moto aye répétition na ye omonake moto tozala odamine po vie tozala omelani ocomprendre makei aya na nzoto neti biso elaki mpe quartier sportif mais nzambe abendi c'est que chaque chose a son temps jour temps la biso mpe ekoka soki otambola ye bien gloire à Dieu okesika pene ya bien biso surtout pour un groupe sans souci yo posa na kati. Je vous assure que le groupe Sans Souci d'Afrique est un groupe bien organisé, un groupe qui a été doublement choqué aujourd'hui parce que la disparition de son initiateur, la disparition du président Poudre de Chasse, vous comprenez, et aussi nos groupes, c'est-à-dire le groupe Sans Souci d'Afrique, restera uni et indivisible pour vous faire plaisir parce que vous voulez que ce groupe demeure, parce qu'il a fait preuve, ce groupe a fait preuve par rapport à deux groupes culturels que nous connaissons au Congo. Après la mort de l'initiateur, le groupe disparaît. Vous n'allez pas me contredire. Mais Poudre de Chasse, durant 13 ans, à la présidence du groupe Sans Souci d'Afrique, a pérennisé le groupe et le groupe a toujours son standing. Le groupe est toujours à ne pas égaler. Le groupe demeure. Et puis ça va rester et ça va demeurer parce que ça a déjà été structuré. Merci beaucoup. Merci.